Motena balandi nyonso ya Epenge Fofana esengo ya koya verbino nzamba la musinga kolongonyo problème na mutute nyongo pe na mutute santé na nga eza bien na bokasi ya bino na zongi seli bino bosenga na bino na lembi demande la na wate tam sankuru Epenge Fofana mona sankuru Epenge Fofana mona oyo ya moko ya ba province na katikati na centrale ya RDC pona kolakisa ke naza sankuru yango na eko sala appel désormais à partir ya lelo tombe lana wa tetela tamtam sankuru ezongi likanisi wana pona nini ya komona ba province nyonso ezo évoluer ba province nyonso ezo kende liboso mais province à Sankuru depuis colonisation ti lelo même 1 cm ya makadam ezate c'est une province où ezo se trouver na ba bato ya mayele ba licencié ba docteur ba député ba sénateur mais Sankuru anyanya wanyanya koleloko azala mukoleloko anyanya wanyanya uti awa pourquoi anyanya wanyanya parce que eza moko o aza moyembi ya batetela o abengami na kombo ya pena jamba ongane suna pena jamba anyanya wanyanya anyanya wanyanya anyanya wanyanya Charles Kalumba yeah anyanya wanyanya Tanga uti Sankuru a se retrouvé awa. Nde aye kotala biloko o batetela bazana ngona Kinshasa, mena Sankuru eloko ezate. C'est la inspiration ya koyemba anyanya wanyanya Charles Kalumba. Ça dit biso Patrice Emery Lumumba, mais pas na biso anyanya wanyanya. Pena jam. Ndezemba kufela. Cela Epenge Fofana. Na lobi kie, tano lobelaka Sankuru, na loba anyanya wanyanya. Depuis 2013. Depuis 2011. Pourquoi biso Patrice Emery Lumumba? Ben pas na biso anyanya wanyanya. À partir à l'élo. Quand ça va Congolais, ça m'a bêti. Mais c'est même aussi koyeba, oza Congolais, moza mutu ya province nini. Ndena lobby qui naza Congolais, lobby à travers succès, to savoir faire nanga, baya koloba ki aza Congolais te. Ce que pour moi naza Congolais te, et c'est ngelo lukoyeba grand-père nanga, grand-mère nanga, pe naza originaire ya province nini. C'est important. C'est bien combien Epenge Fofana petit na yo, combien Epenge Fofana ndeko na yo, mais azap mwana ya nani, auta wapi, province nini, territoire nini, secteur nini. Constitution oblige tous les Congolais à droit à s'installer partout à Lingi. Lelo Epenge Fofana, aeko talisa, qui est qui sa sengando? Qui est Andé Kajamba Jean? Général Olenga Azanan. Général Oleko Azanan. Général Omba Azanan. Et ça bien qu'on se prenne au Kassol, qu'on se prenne maison naye, to bilamba naye, mais au Kassol Azanani, moutetela. Ça bien qu'on se prenne Général Kaloumi. Est-ce que Général Kaloumi Aza Anamongo? Ça dit le combe la nawa tetela. Eza espace oye kosala esengo yaba anamongo nyoso. Là j'ai raison. La kanisi patriarche bomoko iselenge. Initiateur ya anamongo. Fondateur ya anamongo. Ça dit le combe la nawa tetela. Et que Tambouissa Fofana Epenge. Parce qu'il y a un représentant, il y a Anamongo Nyoso.
mutetela okende pa ekonda ndeko nanga na okenda ndako Fally Ipupa ndeko nanga yango monaki batali fierté Fally Ipupa zo sana musique bato ya liboso bapesa Fally Ipupa lupemba eza espace ana mongo bayatsa elamba akoyi bayela ye rafia bayela ye bukoko bavie keno oza ambassadeur ya ana mongo nyoso bato baseki Fally Ipupa omimboka te basali eboye nzoke bapesi lupemba yango le jour na kena Sankuru na komi na Lubefu bayebisina ke okokatisa mai oyo te manisa ke mbola mona démonstration si c'est vrai oza Sankurois obotami partout mais lokolo otie makolo na ona Sankuru esengeli otia makolo na mai oyo esengeli ozwa zelo oyo olia yango manisa mona aza nekongo nayesa manisa ke moloka yo peji okende ba Congo bakosala yo cérémonie po toza bantu est-ce que la solo Fofana epengi actionna na site territoire ya Sankuru pona lobela Sankuru lokombela na watetela tamtam Sankuru est-ce que Fofana epengi akoma na Sankuru bokolanda ba image. C'est là je dis merci na maman nanga o aloba nanga ke no tangu na moni image na o de Lusambu dibelenge Bujimai esengelo kende même na Dubai opema musala efutaka. Je dis merci mon habillé o alobi ki na sepelo ta chemise oyo pas maintenant à juger. Neto le na média boy na bino bato bolanda ngai elamba eza outil à travail na kolo ba bien so ba bien man ngai eza bien te okoza courage ya kolanda maloba na ngati c'est que droit oblige ya koza aussi bien habillé là na raisonner Wemba Dio pena ki komba papa Wemba esanga ki villageois moko boye auta dongo auta chumbe aya kisha kikuta fraude mutuka aya kishasa poya ko se trouver star motalakisi bato kolata lolenge mona pasteur Coutinho Fernando nzamba batela e mama mi nzamba batela papa na biso Coutinho Fernando sauve le Congo pasteur o alakisa baninga kolata ndenge basala chaîne à télévision cause la propre kamo chamole anawata telache epenye Fofana ekonani ongenongene fula dategeta la tunduka kini. Ce n'est que le début o ayebite ayokita on abeti ndinga Fofana epenge mwana na bino na pesi bino merci désormais panza sango kabola vidéo Fofana epenge mutetela ya village na loa mutetela ya Katakokombe o alingi ayeba information alomela o ayeba mambo akole mambo ya chumbe makambo ya dibele makambo ya Lubefu makambo ya Watambolo makambo ya Vimbo makambo ya Dikongo makambo ya Lusambo penge Fofana aza capable ya kolobango parce que manisa ke mbolo emora mona tokomi chumbe tozui ba moto pour toke na chef oulier na Lusambo on a eu comment ko déposer candidature ko ça la campagne à gouverneur toke na vote Pato bimisi gouverneur Gilles Lodi moto ami yebi alenga te pe moto ami yebi oyaza azara jaloux pete moto ami yebi oyaza azara pe na agitation te po ami yebi alenga pe devant me biloko te
biso. Est-ce que boyeba pourquoi baloba que non mutetela azara moungu te? Na pesi bino devoir. Belge tango aye na colonisation. Pourquoi babimisa siloga ke mutetela azalaka moungu te? Na koloba ngone miso ekoya. Est-ce que Penda Fofana epengi atambola na Sankuru? Ayeba makambo ya Sankuru? Po on a koloba awa, eza évangile te, eza makambo to Nix Kembolo. So komi na chuma okuta tala aéroport munene, metonga mate. Mais ba avion minene kitaka. Mais ofandi awa, bazo Sankuru lokola province moko avion kitaka te. Mais même au fond du village Sankuru ba petit porteur et kitaka. Tokena manix Kembolo na Lusambo. Tokuta avion na bango, avion mi balé kitanzela moko na ba député, na ba candidat gouverneur. Mais si on est qui chasse, on dit que avion kitaka na Lusambo. D'ailleurs le but est désormais. Panza Sango, Fofana et Penge, le comé lana wa tetela ezongi. Yango emonga pembe tango toye na ye awa. Alobi Fofana teketa la nino. Fofana e penge atake mopanzi sango. Solo la na bandeko na yo. Fofana teketa la nino e penge. Na cause la Fofana e penge. Est-ce que nous avons Sankuru? Et mon pembe à l'obinin. Qui concerne Gilles Lodi, sénateur, président PAJ, député national, député provincial, produit à Fofana et Peng. Et c'est là qui m'a dit que c'est Kembolo Fofana et Peng. Tout ça la campagne. Mais moi, tu as travaillé une année. Mabimi, député national, député provincial, sénateur. Après, il va y avoir salé le côté. Est-ce que yo, au dékenda, au déposé candidature à gouverneur, peut au sali campagne, peut monter un abimi élu gouverneur? Cela, je dis merci. Nazaraki invité dans le Parlement debout à Dubaï, il y a David. Naï, Nazaraki invité dans le Parlement debout. Il y a mon amour président David, na triomphal. Pour nous koloba, qui concerne choléra, qui cherche ça, qui concerne les sinistrés au bazar na Veme, qui concerne Miloulou, au Yehouti Kosale, ma président américain, na niveau ya palais du peuple. Il y a mon kosenga, rôle ya parlement debout et zanine. UDPS et Salaba. Le Parlement debout, force du progrès, et un mouvement informel. Mais ils ont accompagné parti. Mais si ils ont considéré Bango, tant qu'on remercie Bango, ils ont été. Ils ont façon à la culture africaine. Mais à cause de la bozanae, à Tombomi, à Mati, mais à moi, pas si pour la considération d'un bateau va travailler qui. N'est le parlementaire debout. Combien va une nomination? Même force du progrès. Si il va traiter Bango, bah voyou. Mais à l'époque, Nana Banaole quand la voix du Zaïre à la UDPS. Le Parlement debout et Ezaki au top. Pour pouvoir communiquer pour na parti. Ne force wana et boti pouvoir. Yango Nazaraki, Parlement debout. Boland. Bonjour, bonjour. Nala na esengo ya koya deva bino pe kopesa bino longonya. Bosoko tali awa na bamoto bandeko ebele oyo bamema ngai bajuge nga Fofana Penge ozoya su na triomphal te. Nazoya triomphal te pourquoi? Nazwi problème na David te, toswani te, nazalaki na moi problème.
moto nyonso akweya na douche ayeba conséquence ya okweya na douche. Naza na tina ya kobomba yango te po grâce na yo, grâce peut-être ya bolamu na yo nde sauve ngai. Ntango tokotaka douche ya kosokola eya te lokola na bamboka ya kozika ya kantine kubi okei na ebale. Bamapango tozofutelaka musoma yaka bazwi karo. Mais soko osoyi na mutu oyo abima peut-être libanga to atanga akoyebisa okeno badushe oyo batiaka na esika ya kosokolela eza différent na bakaro oyo batiaka na mur to batiaka na ndako mpona pavement. Bakaro wana ezala mwa baekai boye omwa ata otie opose lokolo okoyoka keno biloko moko neti okola bamakwanza. Mais bakolo mapango bazotielaka biso bakaro wana ya muselu. Oso ata osokolaka na savon ozo obligé ya konettoye yango. Nasisi kosokola na depose kaka lokolo. Mwa mouvement moko ya mokie emodele nakendaki nzambe kaka. Ozomoni, c'est là je suis obligé ya koremercier bino parce que biso na biso nazomona importance ya kozala bien na bato. Soko otali awa, je dis merci à président David. Pour quelle raison? Bino ne bopesaka David makasi mpe soki toyaka awa mpo na présence na bino. Kosala parlement debout eza facile te. Ngai David tobotami na ngaliema te, tobotami na mama ye mote, biso tout awa nous sommes des villageois. Mokome Kinshasa capitale Gombe nde ville loin elobi moto tout a droit ko s'installer place nyonso alingi en tant que citoyen congolais. Yango toza na droit kozala awa. Lelo nakokende na sécurité te, nakokende misika te. Eza bien kobenga nzambe, mais eza aussi bien koyeba ndako nao eske eza peto. Natelemi awa namoni lolenge basinistre oyo baye awa na bordonnance. Mais David il travaille où? Est-ce que le rôle de président parlementaire, donc rôle de président parlement debout, il y a kosunga basinistre? Nous on était mis de Vabino avant Bouchimai. Tokende na 20 mai na vando na lati à la députée Elia Kinshasa. Tokende na 600 sacs ya semoule ya jaune. Je pense que ceux qui ont talaki te, ils ont abato batalaki vidéo wana. Tokende na mutuka ya bengi. Maman Angèle Mosi ya pasteur Walesa. Na honorable Van Walesa. Tokende na 600 sacs ya semoule. Eza appel oyo esalami na président de la République. Oyo esengeli bolingo ezala entre biso na biso. Yango tomonaka awa ozangila mosusu mbongo me moto ya moto mosusu andimi kosakrifie place na ye amemi yo mpe atiki yo ofuti ye te. Vedi lobi soki ozwi salisa moto mosusu. Ngai mutu nakomi na 20 mai nakomi eloko ya liboso tolobake mwa ba vérité. Parmi les gens qui souffrent ici, ce sont les Kassaïens. Soko kena 20 mai, batorandi baza mingi te. Soko kena 20 mai, okuta bato ba Congo baza mingi te. Pour quelle raison? Parmi bato ba kosoma ba mapango bisika oyo déjà bapekisa eza bandeko na biso. Baye na mwa bambongo na bango, bango basombi kotia bakikole, basombi bakotela mosusu bamai ezotonda. Parce que biloko oyo ebele babe bango te, mpo yeba yango efosala kete. Peza parmi biloko ozo interese biso na 2013, 2014, ntango bato bamoto basombi baketi awa. Parmi bajene be bazobuya bamoto basombi bamapango. Bozoyi bamapango wana bisikani.
okomona bangaba awa okomona banzele na oyo tozo. Merci. Matanga ya kulutu Didier Kiku. Oya père de papa naï. Veye zalelo na butu na matete. Lobi kore ba ko-expose wapi na mama emo. Babimisi ko mbala moko bakenango na Bakongo. Cela je dis merci. Na bato nyonso baoki message. Lobi merci na bato tout balandi ngai. Lelo veye na matete. Veye ngo nini matanga ya papa ya Didier Kiku. Lobi kore kolongwa wapi mama emu. Après bazui ko baye okunda na Bakongo. Sombela Fofana et Peigne. Ordinateur i7. Sombela Fofana et Peigne. Téléphone. Sombela Fofana et Peigne. Micro. Sans fil. Pour son bonheur, c'est parce que le matériel les a. Yango na bi ordinateur yango yango wan. i7. Téléphone, t'es obligé te. Ce qui est important, allô. Otini vidéo payé. Pendant que tu lancé, tu l'obéla Sankuru. Nathalie n'a pas député, 0. N'a pas sénateur, 0. Mais depuis Lumumba, journaliste, premier ministre, batete la baza est belé na communication. Mais là, quand il y a sanga Sankuru et à la clavé. Et là, il y a ça la diamant à Lusambute. Et là, il y a ça la potentiel ya Sankuru te. Nde Fofana et Peigne. Aye, na lo kombe, la na watetel. Pona nini na Sankuru ti lelo anyanya, wanyanya. Mais choix c'est ka lo mumba. Le bimabe, yango lo kombe, la na watetel. Eye. Le combe, la na watetel. Pourquoi un politicien est belé na Sankuru? Mais le Sankuru te. Quand on est élection, on va faire la vote. Mais là, quand il Sankuru a bénéficié de la politique. Pour Adibele Kei, hôpital général n'a pas les Kei. Mais de Dibele, ils ont pas eu côte Sarambon mingi na province à Sankuru. Mais comment on est pas au 4 Samutuka? Na ba boîte. Loba na ba ane penge azongi. Pona Sankuru, le kombe la na watetel. Sankuru sika Patrice Emery Lumumba zonga. Mais loko nini oyo to bénéficier depuis Lumumba akufa. Esprit na ye zonga na village na Loa. Ba Sankuru ba bénéficier nini. Nda mutuna. Yakotuna yango wana. Na nyonso ba politicien ya Sankuru balobaka. Province ya Sankuru o eza na 6 territoires. Eza na nini? Soko ke lola bokuta ba lumumbiste. Soko ke na 145 territoires ba lumumbiste baza. Mais ba Sankuru baza na nini? O eza na Lumumba uta na Sankuru. Le kombe la na watetela izongi. Mais le ngoli na tokomi wapi te. Nazana tokomi wapi. Mais boko bando landanga aussi na le kombe la na watetela. Yo moto se trouve aux États-Unis, na Canada, na Londres, na France, na Belgique, na Suisse, na Autriche, na Brésil, na Angola. Yeba koto uta. Yo moto se trouve kuna. Mais famille na yo. Bazana Katako. Bazana Lomela. Bazana Lubef. Bazana Tchumbe. Bazana Lodja. Na 6 territoires à Sankuru. Mutete la abanda koloba na ngai. Na badosa même téléphone ouvert. Oza mutu ya ovungu. Et pas na bino. Est-ce que réseau ezali? Oza mutu ya Katako. Et pas na bino. Est-ce que nzele ezali? Nde mamoto bando solo la.
kotonga ndako na Kinshasa eza problème te. Mais est-ce que otonga ndako na village kobota bana na Brésil eza problème te? Est-ce que ozwa bango okanga bango otala esika outa loko mosoko na ba douche na ba baignoire mosoko na ebale tobosa na bisika to outi te? Ya soto lokuta maman Marthe, maman ya chef de l'État, maman o aboti maman ya maman Marthe aza mutetela ya solo to lokuta. Ezaka mutunati. Mais si c'est vrai, to profiter na nini? Pour président le bac analengo moyo anyu ngai pe président Félix naza na part na loja. Pour maman o aboti maman nanga aza mutetela. Mais loko nini ba tetela ba bénéficier na tango za na pouvoir.